para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dinde, ono se paulo ngakude. Bah bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bah coucou, bambote belé, bisika biso bisu bino, nzamba pambola bino, a pambola, 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 pambola bino. Vraiment, bah yenge, bah yenge, la bande kwa sabunja Congo, boboto bondeko, oh 2020, la bande kwa biso, ah. Église catholique, vraiment, tobo sanité, ba musulman, ba salam, bisika biso bisubino, vraiment, shalom, na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba adresse ya ba homme de Dieu, ba salaka na vrai, ba eza wapi, tozo luka yango bande kolanga, soko za l'adresse, ya homme de Dieu, où a travaillé dans la vérité, otindi pote topesa bandimi batelengani bandimi bamwangani bandimi bazoyeba te bakende wapi baberger babungi batiki babrebi balobi mwana na mwana bendana eza ya koyinda eyindi. Merci na bapel na bino ba o nyonso bobengi la danoise. Merci na ba o nyonso botindelinga ba voice. Merci na ba o nyonso balobi la danoise tozozela analyse na yo. Merci na considération. Tango bato bazo considérer yo, il faut yo peut considérer bango. Vraiment merci, je suis très fier de vous. Mais likambu oyo yo ya pasteur oyo na otanga komboni na monoko na ngai te bino moko boyebi bana Angleterre bana Grande-Bretagne boyebi nde bozaka brutal envers ngai boyebi yango très bien be kaka bino mutu bozosenga ngai la danoise tala likambo oyo mais soki nasali analyse moko na kati ya mboko na bato ya mboko bozaka brutal boko benga na phone boko finga boza vraiment brutal bo excuse ngai terme boko marape très impoli boko finga ngai nazalaki na posa ya kosala analyse oyo te et puis na kosala analyse oyo na ko toucher pasteur wana te na bangi ye pe te po na bangaka nzambe mais nazali na ba élément ekoka te oyo ezopuse nga ke ngai nasala analyse ya mabe mpo na ye soki bopesaki ba preuve oyo ye pe ba voice oyo ye pe aloba na fille wana bozala ba preuve esika azokomase fille wana bozala ba preuve na ye oyo ye aloba parce que ba preuve botindi ke telefone na ye ezobenga fille wana mutu akobenga ye mso apesa ye pe mbote ezolakisa eloko te. Alors ngai na kosala analyse moko te ok oyo eza ke nabanda kotanga nkombo na ye na kotanga nkombo na ye soki botindelinga parce que bolobi bozala ba audio oyo eza ke ye mpe azoloba bamo ya amour epai ya mwana wana mwasi wana soki Debora wana la sorcière nga nabenga bango baza ba sorcière oyo nyonso alalaka na pasteur d'abord oza sorcière parce que eza normal te mwana nzambe ko permettre yo toleka na nzela na balala yo jamais so balali yo yebaka oza na bilakeli mabe so oza ndoki te oza na bilakeli mabe epe bino bana basi ya pembe oyo non namoni te mwana mwasi ya mwindu kaka bana basi ya pembe yango pembe na mino ezalaka na libanda pembe na mino mpe ezapesi na kati ya motema te balali yo na pasteur mais oza munoko makasi ya kosakana te munoko makasi il fallait pe otya munoko makasi wana jour bazolala yo ti oboya ti yo Debora oboya
bandeko na ngai bwana sia sous le baoba sous le baoba ke ezokende ka ndenge wana ndelo ezokendele ka bongo bomela mwa ti mwa café mai ebele esalaka bien vraiment ba bon week-end lelo eza samedi bandeko na ngai bomoni couple wana baza mpe babalana mpe na te couple wana bozomona wana bozomona mwana mobali wana na mwana mwasi wana mwana mobali wana bango wana baza wana wana eza basalaire ya péché na bango basalaka mosusu bozokela bato mawa nga nde siko motema wana bapianga yango te nga motema ka verité ka polele ka nayebisi bino kaka nde ka likambo eza na lobi na nga ezwi yo ete ya bato mosusu ete ya baoyo bazaka bafana kwiti ya bapaster mwana mobali oyo fana kwiti ya kosakana te koleka kutu soki nakoloba ta fana masoko bo excuse nga le terme ya bapaster kwiti kutu namoni eza suna ntina moko te bakoma meme kolembola bapaster basima na bango mutu bazofavorize bapaster oyo banyokola bandimi bajara bana mibali oyo mwana mobali oyo aza parmi yango wana afuti ka salaire na ye ka yango wana oyo azwi kaka yango wana bato mabe bazonyokola population parce que soki bato aboye baza pembeni ya bapaster te bapaster ebele bakonyokola bato te bakosala buzoba oyo bazosala te bino bandimi ya modele oyo lokola garçon oyo garçon oyo bino nde zwa mayele bino nde mutu bokomisi bapaster wana oyo bozoloba wana ngala kotanga kombo nete na boyi mutu abenga ngai po paster wana aza na bato na ye bazalaka méchante bato wana nga jour mokomosu bo ezalaka concert oyo balobaki ezalaka babetaka concert ya mpona mémoire ya Marie Misambo ezalaka na église na ye nga nakenda kuna naza kutu na extrait nango nakotiela bino atango na nsima nde nazalaka kuna na nini oso naluki video wana nakotiela bino na nsima extrait onga nazalaka na église na ye baluwaka sale église na ye place ya banda kosambela wana na église wana navandaka boye tokomaka bato ya liboso tovanda biso kitoko tovanda biso bien baye balobi o bolongwa koto bolongwa batieli yango bapaster na silika na bie eza nini bapaster wana na biso toza ndenge moko soki paster aye lesheki avanda place nyonso akovanda biso touti mosika toya avant mpona tovanda botiki biso tovandi esala etondi nde yango bozotelemisa bato mpo boloba na bato ke balongwa parceke bapaster bazoya nga binonga na olongwa te mosali moko alobi abi paster na biso moto azoya nga abi aza nani yango nayebi biso nde bayela nga keba na paster na biso keba na paster na biso yo uti wapi nga bi paster na bino nakeba bosaka na nga te bamonaka nga banko nalataka soki robe mo boye ekangi bangonika babi mwa moso bapake bango babanga fi moko bibo bino bomwana ndenge aza bapake te aobeta bino te naoyebisa bino ko bafana kwiti na église oyo yango yanga na otanga kombo église te na kotanga kombo ya paster te oyo ayebi place garçon oyo asambelaka ayebaka eza église wana mpo na boyi makelele na boyi naza na besoin weekend oyo nalekisa ngo na kimia me bino boyaka la danoise tala makambo ekwei sikoyo ba audio oyo ebimi eloko nini ezolakisa biso ke eza verité tozondima kaka eza verité parce que bapaster nyonso bakomaka kolala bafille eloko biso tozondimela ke mwana mwasi wana babimi na paster parce que bapaster nyonso donc 95% ya bapaster so 98% ya bapaster babimaka na bandimi na bango na kati église yango wana biso tokondima mais à part ça bapreuve tangible tondima eza te
Bo pesa biso ba audio place ya zoloba. Baninga batindaka bilo bozu o ya zoloba ba preuve bo bombi. Siko bo bombi yango poani. Nazo mi pose question tisiko bo bombeli yango nini? Yo papa oyo. Fana kwiti ya pasteur wana. Ko sukola ye, ko mona ye lokwa nzambe, ko mona batu bazoba. Siko lelo moni salaire afuti yo. Ozui penza, ozui. Ete ya bafana kwiti nyoso. Bafana masoko nyoso ba pasteur. Ete ya bino. Yo moko pe loba vérité. Est-ce que ta msou pasteur abimana on a simate? Loba vérité papa. C'est le temps ya souka yangoyo. Faut qu'on lobande vérité. Pour na mbo pe clair to yebate. Babimana on a simate. Loba vérité papa pasteur. Nde bolanda bango bokoma bafana masoko na bango. Bimanga bilo na sima. To yebi yango bien. Yanga bazo sakana basi na bino po bayebi ke kota liboso bo betaka na bino sou bien te. Bango sko ba mayele ba pesa ka sima te. Bazo zo ba sima na bino ezo lembisa bino liboso. Bango sko bazo zo ba basi na bino. Badoko na ngai wala na kemwa brutal Na osala pe analyse mulai te parce que nazo zela nanu ba bimisa deuxième partie. Wana to kosala analyse boko kitoko. Tozu pena pasteur ango pena to kotisi pena to publier ba photo na ye to sali analyse to beti masolo tout. Ndeko na mwasi aleka azala so ikote kuna na ba Manchester ba wapi aleka ipsa bino kaza pasteur te aza lokuta na mwasi na ye basalabo bondima si bofinga ndeko na ye abingala za ndeko na ye na yebi ye bofinga ndeko na ye lelo nde bondimi vérité congolais bolamukaka na suka basi ba bebisi ba mémoire na bino ba bebisi ba vie bana na bino bana na ye moko na église botalaka bana ba pasteur bazo sente ba fille na église mwana na ye mususu abota na fille moko boy mwana kizengi babwaka mwana wana ba préféra babalise mwana mwasi mususu mwana ne mususu auta ko bala wana fecha munene ba hélicoptère ba nini ba mbongo wana ye musani asala na kati ya Londres. Musala ni ba pasteur wana basalaka bazotambola ba voiture wana kombo kuna koka koloba te soki mère soki ni azotambola nango ba voiture cher bandako cher sombi ba osenga bino ba collecte chaque année bo pesa bo compter souffle de vie azotekela bino ngo bo pesa ka 1 pound ba deko na ngai souffle de vie pasteur wana tekaka ngone église wana chaque année mutu nyonso pesa 1 pound au compter 365 jours ya année au pesa yango pona souffle de vie na yo au pesa yango lokola mabonza soki nini yaya buzo bana nyonso banda omona ngo te alala ka mwasi nde yango bomoni komi grave tangu mutu azoteya bino nanu chaque jour eza na 1 pound so bokomi na fin de l'année bopesa 365 livres na mutu na bana na bino nyonso bopesa soki 50p bozozo bambongo na bootela ba enveloppe bozopesa zokoma riche ake sesa église na baza yi kuna mutu ake kokufa kuna na kati église wana sacrifice eleki kuna bozoke na ba église basi mwasi mususu aye kopesa témoignage cancer esili lokuta abanda koleka na ba émission ti akufi pu cancer etomboki ye mwana mwasi mususu nayebi ye tosolaka ayamba ye akuti na nzela yambi ye aye ko témoignage ya lokuta ke diabète esili ngai na ntango na yambi pasteur diabète esili na bwaki bakisi aye ko témoigner na église wana témoignage ya lokuta si lelo mwana mwasi wana aza na diabète na yamelaka bakisi na ye esilela ye wapi na bino bato boleka ba témoignage ya lokuta bo se repentir eza bien te eza mabe makasi nayebi ko nde nalobi témoignage ya lokuta na diabète nayebi si mwa mama na kobenga ne ngai po tosololaka benga nga na oyebi soki okeli ko se repentir na yo parce que opesa témoignage ya lokuta
Mutu a yambi pasteur. Ta kana monye na yambi yebo na bilo kwa na yambi yo maladi na nga nyonso esili. Na komi na ndako boye maladi esili. Ayaya. Lelo melaka bakisi na yo mama. Ba témoignage lokuta. Mususu aye na église wana mwana mwasi mwana pasteur wana a déverger abimina na suka bwakisi ye. Epesi bango mobulu balongwe na église basilika. Après que kobalisa mwana ne na mwasi moboye mama ne azana ngoleza azana mbongo ebele nyonso na po babenda bambongo. Bozo comprendre kate il fallait ka bala la mwana mwasi oyo ndeko ya mami Chibola. Il fallait bala la ka mwasi ndeko ya mami Chibola ndebo ye ba ke pasteur wala la kabasi. Il fallait kaka abima na fi oya maseye ndeko ya Eliane. Ndesko bondima. Botika baje. Botika baje analyse ni bozo zela ya danoise. Analyse ni po boyebi ke bakambasala ke za lokuta. Bazo bebisa ba vie ya batu bazo komisa bino ba pauvre. Mwana mobali muso ya lobi la danoise na kena na église wana na ndenge libala na nge kufa kuna mwasi na ngati kala nga na bima na koma ofutela ba chambre na kotiza. Ez église na bango, ez église bangole baza kuna ebele. Na ye mwana mwasi mwana mobali angoleti. Abina kotiza na mona atel bino batu bokota na église basi ba baksela bino ba gradi wapi. Surtout ana mboko ba matsaka batu ba gradi te na misala. Ba matsela bino ba gradi wapi. Yazo kwa kolia bino bambonga lobila danoise bale bambongo to pesi menga libala na ngetikali ko panzana esili eloko mo baganya kuna ezate. Moi si atikala kuna tilelo. Boyo kakate. Bomo nango bino bokantini. Mwa mobali oyo abunda babitumba na église wana. Botika pasteur, botika ye. Akosala ba discussion. Moi sima so abandi ko loba. Moi sima la danoise loba te mwa mobali aloba. Moi sima lelo siko omoni yo efuti yo papa. Efuti yo bien. Boyo kanano avana shite a. Po na ozamula mingi te. Mwana mobali o ngana zo lelo na olobela na mwana mobali o. Yo sko pesa biso ba preuve parce que yondo bimisi ba audio oyo. Ndenge panzani eza yo. Pesa biso ba preuve oyo pasteur wana aza ko loba mabe, aza ko inciter moi sinon azo caresser, azo sale tout pona alalai. Pesa biso ba preuve. Lelo pe ba lobi la danoise akoyo kamato emi bale. Kasi bosenga ngana yo kamato emi baleti. Na ozela ba preuve. Botinde la biso teke o ba preuve yango yo abenga ki mwasi na. Ko benga mwasi na pasteur nyonso ba pasteur nyonso ba benga bandimi na bango. Toko ndima ngote mengai na meleli pasteur mbondo te alala ki na ye mais avant to tanga kombo na ye avant to publier ye yo pesa biso pe ba preuve. O ezola kisake ye alobaki boye. OK, mwana mobali oyo boyebini tika na bo futa kango bo tika koyokele pe mawa pe koyokele ezate. Premièrement bande ko kotela pasteur wana aza ko finga batu pona pasteur wana bazana ko mema masumu kozala ba idolâtre ko ikomone lokola nzambe ko komone lokola soka za nani lelo alali mwasi na yo obandi ko ya kolela batu akomi abati vraiment azala rakoto yo la danoise zo yebete na mona ka ye garçon na yebi ya emsu ye pa yebi ngai pona ngana zana yeba elongi na ngeza populaire population nga kuna mona ka ye na bus o ngana mataka so na wuti musala na sisi musala na comprendre te so donc bus wana so na zala na raté donc nzamba bandolo bake un jour tamsu na ko témoigner likambo na ye na ko lobela likambo na ye ata na mati bisi na raté na tamboli malembe na otamanga malembe bisi na kozwa na kokuteka na kati en tout cas soki na semaine na mati bus
4 fois il faut na mone na bisu wana awuti musala akiti bakote wana ngala lekani ya kiti nde bayeko isanga ya kota kitaka nde bakote wana nga mwana lekani na ke musika na bisi kote na leki pe ya musika ya akitaka na bandeka komona garçon wana to batine nga foto na bi garçon na mona ke na bisi ti garçon wana soki toma komoni bazobenga etoma batie wana toma ye garçon awuta na Espagne azaka espagnol awuta na Espagne aye na mboka oyo garçon oyo bayambi ye batu bayamba ye pe na yebi bango na mwasi na ye ti na ndenge babeti basali bademarche na kobeta pe liso na ye bien mokolo ka garçon oyo akopesa biso bavoice oyo mwasi na ye azoba conversation ke paster wana azoloba na kobetela bino lisolo na ye aye na mwasi na ye bien awa azalaki na mwasi na ye na bana anyokoli mwasi na ye oyo nde bino boloba awa ke no basi babenganaka mibali makambo na mingi eza lokuta so mobali azonyokolo na kati ya ndako azonyokolo me azobima te azopuse yo kaka ki yobenga na ye mibali ya Londres baza bongo azonyokolo na nko akocontribue ta kosala eloko malunga te me ezolakisa ke benga na ngai mpona kaka kanga biloko ndenge moko akende bato balobaka te atiki mwasi na ye aosala yango te aza kaka onyokolo mpo atiokanga motema anyokoli mwana mwasi ya bato awuti nde na Espagne baye awa kosinstale awa mwasi na ye je crois fois azala mwana bakimbantseke boye babiloko moko abongo ubie ye moko mpe mwana kimbantseke ubie mwasi na ye makambo na oloba yebi yango bato mpe bayebi anyokoli mwasi ne kofinga mwasi ne publiquement babiloko biso boyebi oyo balobaka wana bamama na yo banini wana kofinga mwasi na ye bato bazokamwa toboyi te mwasi ne pazangi na mabe na ye moto azanga mabe eza te mpo bakofinga mpe kapamba tosala eloko te bafingi yo te me ntango moto asali mpe mabe moko boye bie mwasi amanke yo na ndenge moko ya bien yo bana kofinga bamama na ye babiloko mabe bongo mpo na nini papa munoko mpe ezalaki makasi oza mpe munoko makasi kobenga ngai te oya kofinga ngai ye mpo na miniti oyo oza na droit koloba eloko te vandaka kimia sala méditation nyonso kokwelela yo yoka nde sikoyo yeba kotambola malamu mwasi alobi na kotiaka audio place mwasi wana atangi nkombo ya paster wana te audio wana na kotiango na suka ntango émission ekosila bolanda audio place mwana mwasi wana place atangi nkombo ya paster wana te nde audio nga na kotia oyo ye azoloba mpe alobi nakozongela ye nazobenga ye lelo yango moli plani azokende na eglize te eglize nini nakokende eza audio mpe ya kala eza fo ezala avant confinement baaudio oyo ebima avant confinement makambo oyo eleka avant confinement aye kobimisa yango sikoyo tala ndenge osufri na motema oki na mwasi na yo na bana na yo otiki bango ale yo wana nini oke na ngola basi na bino boke bana na Afriki wana baleki basi apoto aleki mwasi outi ne na Espagne aleki ye oye na ye awa sikoyo omoni ndenge bafuti yo salaire du péché c'est la mort osi okufi physiquement ale paster azwi huile oyo muntu azoyoka pasi na mokongo oyo na likolo paster abandi komase ye amase ye ti yo mpe mwasi mobimba fille oyo aza une fille légère paster amase yo yo okenda baphysiothérapeute te alobaka so mpe alobaka mpe azalaka soki infirmier paster omaselenga makambo nini ngai nayeba te so balongola bino bongo so bapaster yango nayebi te soki batiaka bino wapi mpona okóma na niveau mpe ke oyaki na bilamba na yo paster alobi longola bilamba alobi zwa esui na hotel kanga esui na mase yo sikoyo komase yango olongoli ntina caleson amase yo tia mais oui faut amase yo bien ti kuna
basi na bango bayebaka bakope wana mpona eza bakope yango nde ezofuta bango bakope wana ntango ye azolala bato wana aza kozwa bachanse na bino aza kokende koutilize yango nde ezoede ye esalele bavision mbongo bazolia ekomisi mama paster na likolo azotama bavoiture ya kitoko eza bambo eza bachanse na bino yo kati mama paster aloba bamama paster boni bakabwana mibali na bango po abolaka oke mobali wana abimi na mwasi tel bomoni ke mama paster akei abomi libala baboma mabala na bango te parce que bayebi eza kopi na bango bazolela wana etali bino etali na yo garçon o etali yo po omoni na Angleterre mobiba aw omoni basi te obomi libala na yo libala bowuti mosika kuna mibali bozala mitema mabe obotisi mwana wana tala bambongo nyonso osalaka oyo kesomela fio na baversas barobe fo ke nanu Turquie avo ke na ngolo ke Turquie ondukindukili ye bilamba kitoko kitoko okale oleki oke Angola tala basacrifice nyonso wana entre ta bana no baza awa opesaka bango combien mwasi na yo kala aza babota na yo bana ofingaka ye olingi kuta bonga te aza toujours malheureuse ososombela chemise banda bokabwana okabela ye outi na Turquie nyonso ozotindela mwasi Angola ozwi ozonyokwama mpo ba heure wana osisaka mosala wana ba 14h30 wana cela veut dire kobandaka ba 5h la mosusu obandaka ba 4h mosusu awa ba heure ya misala ezaka milai na mibali mosusu obanda mosala ba 3h du matin ozonyokwama boye kolamuka ntongo ozokende na mosala mbongo wana oke kopesa okezwa mwasi moko na Angola mwasi moko mo bandeko na ngai lelo tokoloba vraiment mingi te bino moko bosili kolanda ndeko mobali apesa biso bapreuve afournir biso bapreuve ebele oyo penza ezolakisa ke ndeko na biso azali na papa paster akwei penza na ekobo wana alors bino nyonso tu oyo boyebi paster wana bozala batémoignage na ye bozomona ndenge nini mokili ezokokende tellement bozolingana bino kaka koyoka te bobandaka kokweya na makambo oyo et puis ba jeune fille pe balingi vitesse trop ba jeune fille vitesse eleki mingi surtout o baza na Afrique vitesse oza na mobali na yo ozobenga ye pe fiancé azo dépenser azo sala nyonso akoki kosala pona yo mais tu es là seulement pona ka ke passe pas pasteur aye lokola ye aza titulaire bozobenga ye dadi bozobenga ye papa aye alobi akomema na poto akosala yo boye et puis ondimi makambo wana otikala nu yo toyaki na bilamba yo soki Deborah oyaki na bilamba pasteur alobi olati pantalon longola bilamba oyo longoli bilamba alo longoli na caleçon donc ozomona te ke yo pe oza na kati ya ba Jezabel Congo na biso Angola bandoki nde boza ebele alors bandeko na nga na oloba mingi lelo te tokoya kosala ba analyse oyo lisusu na suki awa pona lelo mais boyebi bien to na live together eza wana pona bino na salango pona bino bandeko na ngai boyoka basongi ya bato te mwana mwasi oyo bakronifuati oyo bakroniqueur oyo bazwa koyela bino ke live together eza mabe lelo toyebi origine na ye azali angolaise donc azalaka congolaise te bandeko na nga donc tozo découvrir azalaka congolaise te azali angolaise aza mwana makala ye moko mobali na ye azwa ye pe na ndenge ya kope mobali wana azalaka awa sans papier abimi ake na Belgique ake kobale kuna akotie na mboko azala so mboka nini soki Finlande soki bazaka wapi na bamboko bino mo boyebi wana soki Norvège soki Belgique soki wapi soki Hollande ake na ye kuna azwi mobali na ye aye kobokola na bano mibale azalaki nango nda o baboti na ye aza à l'aise mais tango azoyepa na bino bokeba bandoki badani bazokota kuna oya kolanda ba conseil congolaise bolamuka azalaka ya biso te apesa identité azalaka ya biso te nga naza contre ba angolais te naza contre ba angolaise te mais mutu na mutu fa pesa ka identité na ye okoya koganga lingala okoya koganga mais nzoka de identité na mobulu bon wana ezaki ka la danoise bandeko nanga lelo bilo mo boyebi moto abenga nga te la danoise lekisa na yo na boyi
moto azotianga ba pik ngai pe na ko pike ye retour boyebi tango ozobwakela moto flèche mais retour à l'expéditeur ezalaka ya makasi ya kosakana te boyaki na nzela moko ngai na kozongisela bino na banzela 7 donc na boyi mutu moko abenga te lac danoise makanisi na ezala troublé te tumbola sous les baobas mais ko toucher live together te peuple nanga fo babima na solitude na kati ya poto alors yo angolaise moko boye oye o masquer identité na yo okosaka bozaka soki bambata soki banani nzoka nde boza bazombo na site na o batu nyonso théâtre o bakoko soki de bazombo baza kuna na kati ti bandeko nanga yebani na koya kofungolela bino aza nani loko atouche ngai na olakisa ye et puis na yebisa bino oyo akotanga kombo na nga na site na ye abebisa musala na nga place nyonso na kozwa ye na kobeta ye wana na koyoka conseil ya mutu te na kobeta ye na sina lobi yango biso fo tozala to développer mboka na biso batu bakoya kofrene biso te yo mto koya kona ba pik na yo maloba mabe ya kofrene batu tokotika lisu te tokotika lisusu te na babitakala bobimisaki na kisasa nyonso tokolamusa yango tokotika lisu te nga na ozonga lisu nsima te nga nasalaka rando te kaka vérité merci bozala malamu ba gros bisous ndeko na biso oyo babimi na pasteur mwasi no babimi na pasteur lukande kimia na kombo na Yesu parce que yo moko nde oza auteur ya vie na yo kende mbalo oyo nzamba lakso kende ko bongisala mama bana na o kende ko senge bolimbisi nzamba ko pesa o esengo bye bye bozala biela danoise bye bakina ngana lo bakino ni kotala kutune longi apamba bwinanda ko banga même kotala yo no peso mbote no peso longi mupanzi pona no mono bokilo na ngai papa na zo wa papa boti ngai lo kwa papa na ngai courage ni o ngapela na kozwa po ngai nga Deborah na kizo courage na longwa bilamba devant yo o tindinga na longwa pantalon o longwa na ilamba likolo chemise ngana biso boma muinda yoko mona nzoto na ngate na boma oke obomi muinda ofani bano sanga massage yo fuka mina tombola na tombola ozala concentrer mutu so ba sala massage alobaka a bouger alobaka mingi te la kaka comme ça ngana solo massage obanda ko sala nga massage sala nga massage bani ko baluka obalusi ngelongo massage longo na likolo e komi tina mabele tina nzama soko tina vagin zo changa misapi papa nzamba opinir yo omoninga seko sala ngo déjà pa ba fi banakala siko pa na ngape okutani peut-être ko okola pambala simata mo sima to okotika ko sala loko pe ba ke to mon église no ko ya susute nga moni toma ana bondi nga banaka to zonga na ye moni ka lelo na zonga na toma na obenga ye yeba kinazo benga toma yeba kinga omoni toma zana biso pourquoi église te 2 jours dimanche avec église te lobi pa avec église te ponga na yebisa ki na lingio lusute na boyo yango toma beli avec église te merci ko lelo nazo yebise pona nini nga na boya kiyo nazo yebisa ye yango comme ça to yeba to tala so to mo ya église na yo pe muno so tuna toma pourquoi o ya église te toma ko loba yo mona ke ndinga banga ko ba mona ba respectaka yo dadi de link ba eza akolinga jango toucher moi sinae atam ko moko te atam mokolo moko te mais yo sali yango pananga na mwasi na yo bana na yo ba koyoka ngo yo tim jour nga na benga ka yo zaka na mwasi na voiture soki na benga ka ne pona loba na yo mais tangu na yo ki ozana o mbala moko lelinga livance o tozana mama na kati voiture tozo kende to bima na mama nga bia ça va pesa mama mbote na kata ki po mona loba na musa mama na présence ya mama eza kite yango lela kinga livance OK voice ali boso na tindela ki papa na sana ngo na ba pelo tindi obenga nga na sana nga nango makamyo surtout tono sono dépose la anazana nga nango naza très intelligente boto malanda nga pamba po yebi na mayele peye bango na yebisaka yo de le premier jour ki ba massage yo salinga soki salinga mabe lelo lobi kuna yeba keza yo yango elengi saka yoko yango elengi saka yo kinato memanga tina chambre no la kisanga valise na yo simbisanga même na nzoto ya yo c'est du n'importe quoi to sambelaka faut tozaka tongo to sambo matana cher ozo te ya bato quand même il faut